Est-ce que ba papa na biso oyo ya 26 tango makambu oyo elekaki avant ba yoka mvila? Est-ce que ba bengaki mama Marie Mwilu pona kotuna ye conseiller direct ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani? Est-ce que ba bengaki mama Marie Mwilu pona kotuna ye yaya yo zali kuna mabongisi ezali ndenge nini? Avant mvila asala lettre ya koloba ete ba papa bazali koya lokola papa alobi to sala boy. Avant mvila asala lettre, est-ce que bandeko ya 26 batunaki mama Mwilu Marie koyeba soki makambo wana ezali ndenge? E ba disposition oyo mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani azwi, est-ce que bandeko ya 26 bazali ko solola na mama Marie Mwilu oyo azali conseiller direct na cabinet ya mokonzi ya bule na conseiller direct ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani pona koyeba position na bango ekozala ndenge nini? E na makambo oyo nyonso pe décision finale ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani, est-ce que basi babimisi yango? Nano babimisi te. Mais tala lolenge Satan a telemi, et tala lolenge mingongo ekomi ebele, mingongo ekomi ebele. Tata Simon Kimbangu alobi tozali kozonga compteur à 0, tozongisa lingomba esika batata batika kiyango. Oyo alobi te ezalaki ndengo wana te bazali kosala yango pona boye. Oyo pe alobi te ezalaki ndengo wana te bazali kosala yango pona boye. Mingi bazali kotuka, mingi pe bazali kofinga. E toyokisi lingomba soni. Na nyonso oyo tozali kosala toyokisi lingomba soni. Na nyonso oyo tozali kosala biso bana ya ba papa oyo aboti na bonzoto toyokisi lingomba soni. E na nyonso oyo tozali kosala toyokisi lingomba soni na kati na mokili biso bana ya ba papa oyo pe aboti na molimo. Pamba te tozali kolongola tango nyonso makambo oyo ba papa batikaki poto bakisa yango na baposa na biso ya nzoto. Utatango yena pase koti, utatango yena pase koti. Yo okoyokela mokonzi ya bule ou bien okoyokela mokonzi ya bule te. Okoyoka conseil ya papa Benasilu, okoyoka conseil ya papa Akuvubaka, okoyoka conseil ya papa Mendes, okoyoka conseil ya Jomak, ou bien okoyoka conseil ya mama Mwilu Marie. Et soki okoyoka conseil ya mama Mwilu Marie, mama Mwilu Marie apesi bino makanisi, apesi bino réponse nini, apesi pe bino conseil nini na makambu oyo ezali koleka na kati na lingomba po ete lingomba ezonga esika ba papa batikela kiyango. Voilà batata ba mama émission na biso ya mokuma lelo tokosukisa yango wana. Biso tozali koloba makambu oyo na intérêt mususu te, na intérêt ya kokanisa kaka pasi ya banvala misato. Très simple kati na bango papa Simon Kimba, papa Fumambanza, papa Jalungana, papa Kisorokele Charles, papa Jangenda Continue. Kati na bango simplicité ya makasi. Babundi, banyokwami pona likambu oyo. E likambu oyo mokili ekei mokili mobimba yebi ya solo ete lingomba ya suka ezali lingomba ya tata Simon Kimbangu. Natina ya baposa na biso ya nzoto, natina ya basentiment na biso, natina ya masengenya ya mabe, ba conseil oyo biso tozali kozwa de par-ci par-là, et pesi biso motema makasi. Tala esika tomeme lingomba. Lelo lingomba ekomi kocholama. Lelo lingomba ekomi kofingama. Na batu ya église de réveil oyo toyebaki ya solo ete bako rejoindre biso parce que lingomba ezali lingomba ya suka. Bakomi kosi ya biso na mabondeli. Nyonso wana bino bozali wana, bozali koyoka, bozali komona. Nde tolobaki soki tozali koloba parce que biso pe bakoko na biso bakangemaki, batata na biso bakangemaki na likambo oyo. Et énergie oyo tozali kosalela ezali énergie ya intérêt ya mosolo te, ezali énergie ya force ya parce que tozali kozwa mbongo te, kasi ezali énergie oyo bakoko na biso bazali ko transmettre pa na biso po ete na likambo oyo soki koboma, soki kokufa, soki kokangema bango bakangemaki. Et biso pe tozali na ligne wana ya kokangema, ya kosala oyo bato bakosala parce que
to sosoli ete likambo oyo ya tata Simon Kimbangu ya solo ezali likambo oyo ekobikisa mokili et biso tozali se bobele kolobela yango parce que intérêt général ya lingomba pe intérêt général ya biso ba congolais to ba africain na oyo etali libération ya moto moyindo batata ba mama tokosukisa awa neto baki tokosukisa émission na biso na libondeli na kombo nzambe tata mwana pe molimo santo nzambe tata Simon Kimbangu tozongisi botondi ma bolingo na yo obateli biso okomisi biso eleko oyo papa natina na kokanisa pasi ya bakoko na biso natina na kokanisa 30 ya boloko ya tata Simon Kimbangu natina ya kokanisa pasi ya bamvoala misato biso bana na yo natina ya kokanisa likambo oyo bino bomonela ki pasi oyo bino boyaki pona kobikisa biso tozali kosala ba émission les analyses spirituelles pona kososolisa moko na moko kati na biso papa lingomba na yo efingami kombo na yo papa Simon Kimbangu efingami kombo na yo papa Simon Kimbangu kiangani pe efingami bana na bino bafingami biso pe bandimi to fingami to cholami papa diangenda olobaki na biso ete likambo oyo yango ekobikisa moto moyindo likambo oyo yango ekobikisa mokili papa eleko oyo nzambe molimo mosantu tata Simon Kimbangu kiangani azwi likanisi ya solo ete azongisa lingomba esika bino botikelaki yango parce que mutu oyo abungi nzela batu oyo babungi nzela place ya repère ezali se bobele esika oyo bino bobungelaki ba programme ya kulumbimbi ezali natina mosusu te natina ete esika makangamelaki nde esika pe makofongwamela papa diangenda olobaki na biso oyo akobebisa oyo akoluka ko désorienter makambo ya lingomba oyo physionomie ya lingomba oyo yo moko okoya kozwa ye papa Simon Kimbangu kiangani abeti mbela alobi ete tozonga bana na ye nyonso oyo bakendeki bazonga nando esalema te na kati na lingomba na biso nzambe alimbisi biso bana na ye bato na masumu bandeko oyo bakendeki abengisi bango alobi bokozonga kasi bokozongela boye moto moko te azali na mayele ya bonzambe likolo ya mayele oyo tata Simon Kimbangu kiangani azali na yango tozali kosenga na yo papa tika ete baye bakoyokela yo bayokela ye baye bakotosa ye batosa ye kasi yo lobaki na biso oyo akobebisa physionomie ya lingomba oyo okoya kozwa ye yango biso tozali kosenga na kokanisa pasi ya yo tata Simon Kimbangu na boloko na kokanisa pasi ya bamvoala misato papa ezala na kati ya libota ya bana oyo yo boti na mosuni ba oyo bazali na posa ya ko changer physionomie ya lingomba oyo eske okoki kozwela biso bango te ezala biso bandimi bana oyo yo boti na molimo ba oyo bazali na posa ya ko changer physionomie ya lingomba oyo papa Simon Kimbangu eske okoki kozwela biso bango te pwete kimia ekota na kati na lingomba pwete kimia ekota na kati na mokili pwete kimia ekota pe na kati na mabota na biso pamba te kombo na yo tata Simon Kimbangu efingami kombo na yo tata Simon Kimbangu echolami tata Simon Kimbangu kiangani oyo yo pesaki baton oyo tobengi yango mvoala lulendo pona komema biso na mboka ya elaka azali pe kofingama bana to bandeko na ye pe mingi bazali kofingama pe kasi mingi pe bazali kobebisa biso pe bandimi tocholami na ba quartier na bandako bisika tozalaka pamba te mai mazali koleka na kati na lingomba na biso ezali koyokisa kombo na yo soni ezali koyokisa musala bamvoala basalaki soni ezali koyokisa biso banso soni bisika tozali yango tosengi na yo tata Simon Kimbangu baye bazali na posa ya ko désorienter physionomie ya lingomba récupérer bango pesa bango esika ba oyo kopesa bango esika na loboko ya tata ya mwasi pesa bango mais kimia oyo tozali na yango posa ezali ete mokili esili ko tourner regard na bango vers l'église kimbongiste
po ete accomplissement ya bilaka oyo yo olakaki tata Simon Kimbangu ekokisama. Uta tango ena pe monguna atomboki posa na ye ekomi ete baye yo tiaki bilembo akotisa bitumba kati na bango masengenya ya mabe koloba kati na bango makambu ndenge na ndenge oyo ekopesa yo nzambe kanda. Posa na biso ezali ete kanda na yo nzambe okanga yango kasi ozwela biso kaka baye yo zali komona ete bakoki kopesa yo kanda na makambu oyo. Zwela biso bango papa po ete kimia eyingela na mokili. Zwela biso bango po ete kimia eyingela na kati na lingomba. Zwela biso baye nyonso bazali kokotisa makambo ya mabe pona ko changer physionomie ya lingomba. Papa zwela biso bango po ete kimia eyingela na kati na lingomba. E baye yo opesaki mokumba ya komema biso na mboka ya elaka basala mosala ndenge yango esengeli. Tala pasi oyo bazali kopesa mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Ezala biso bandimi, ezala bandeko oyo ya ye bazali kopesa mokonzi abule tata Simon Kimbangu pasi. Aloba boye tolingite, aloba boye balingite, asala boye balingite, asala boye tolingite. Papa yokela biso mawa okitisa kanda na yo epai ya bana na yo ya bilembo te. Ezwela biso kaka baye yo zali komona ete bazali ko komplike mokano na yo. Zwela biso bango, zwela biso baye yo zali komona ete bazali ko komplike physionomie ya lingomba oyo. Zwela biso bango po kimia eyingela na kati na lingomba. Biso pe to bénéficier na bapasi oyo bakoko na biso bamonaki bakangemaki batata na biso bakangemaki na kati na lingomba oyo na bilaka oyo yo obongiseli biso na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto kosenga na maso. Émission na biso esili boye na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto nde tokutana na bino très prochainement. Merci. Tosakolambe tosalana solo wetezalina mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo. Tosakolambe tosalana solo wetezalina mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana. Semonso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe. Semonso makoleka kasiela kaya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solo buka sibwa nzambe. Na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelwe komeli biso tomoni bamba. Ela kaya nzambe koleka te. Na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelwe komeli biso tomoni bamba. Ela kaya nzambe koleka te. Inwe salema bondimi basepela. Inwe salema bondimi basepela. Kinwe salema bondimi basepela. Kinwe salema